Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Traiteur, chef Katika Pesa en États-Unis. Your tracks today. Yes, I. Katika Pesa TV. Contre-cœur, je suis tombé en des poteaux. Libondeli nanga, Willy, Galé. N'habite nani o aela biso wonde pas faire. Mona yo. Yelongi ya. Motema nangai. Amunanga zo souffrir na pollution. Ya fierté associée, na dira ba jaloux. Ya kato signé degré mon abisso. To signé ya calcula des affaires. To arrêter réchauffement climatique ya bolingo ayandi putu motema nanga bonero la kakio réalité tabana maestro na tabana dipliki na tabana Robino Tatiana bino ozala ka maestro déplique to c'est que yo to pesa nzembo wana oyo esaka matata na déplique na fabrica c'est uta pa yo te ya yo peka tuna pesa ngo abina nga anikele nzembo elimba OK suka na sa nzembo akena pasala ba mona pesi la to ebimi abenga nga la mabala nyonso koma raye abenga nga na 0R nata bolima wa mikili ma mikili na mabo nike awibo wano pesa nga wana lemba wana bazo lela mabe na pesa ki mutu nzembo ayemba za interprète mais aza compositeur te. OK bo déjà pas chana bino na album ke compositeur kuna ndenge na kini boye mtamosa nga papa wemba. Ah oui, Wemba ya ndako. Nous sommes capables de ninga kini boy. En fait, tu me linga mingi ba congolais. Yo motolo ba kimi, sapinanga mi sa toisal. Élévateur ya attention ya plaisir ya mon ambition. Yo zala ki yo den yo bongani lelo. Meurtrier aya monene. Sengo na kozala nango na yabite. Ntango kola lelanga na butwa lelu. Ko pesa na ba conseil tant oyo pesa nzembo pesa pe o motiver pe moto pesa na nzembo so akeli kolo akayoka asute ntsako likola yoka asute wa nzembo bimia bosani ntsako likola yoka asute oyo to te porte ya na ate bo se ha wat ba yoka yo meni ngambo yo meni ngambo uzokisi mwana ukinosa reggae mais ukimeni sholo kwa kumisa siko couleur Teratali motema nanga bapoti bele lokola motomelaka mazanga makasi pota ya l'amour eleka mbelo si couleur botela makala ya baranga kokobeba te ya yo peka boyebi bangwa toko ya zawana so ba ye nango ndre ba a remarqué joueur ya Congo barumela kate ipareti somo bazalaka na jomo kwa belaka bangongenge basi nyosu wa Congo bakoma minene sokyo tuni bango barobaka pedicure kimia papa Katika Pesa TV boyebi ser na nga bien boye ya zanga bakota ba state ye kuna partout so bobengi ye pona masolo ya service traiteur Katika Pesa zawana aza pe na chaîne na ya télévision Katika Pesa TV ba onyo so balingaka pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka bomona ka service traiteur moko ebonga etonda ya soin kuna mimi bazara te o ba jemo boyete za la raté ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site Rapachi Total qui Sports en tout cas on retrouve ba prix pour ba service traiteur na bino fête ya mariage colossal de grade académique anniversaire Katika Pesa zawana bobenga na ba numéro o to chewana boyoke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner na chaîne na ye Katika Pesa TV bo à la décité. Voilà.
page télévision, bienvenue chez nous et merci d'avoir abonné Nyonso, ma partenaire Nyonso. En tout cas, merci Nabino, vous autres continuez à soutenir Bisso. Congo échange tout ça mosa na kitoko yende pena ba ko pesa place na la société. En tout cas so tozo benga na ba anti valeur boy et ça la biso vraiment bien. Merci na prise de vidéo mystique et puis merci na ba onyo so Holanda biso lelo vraiment nza pas za lokumu po kolola kolamuka et pesa meli motonyo santé. Merci na ba onyo so bazo s'abonner na Kapage télévision ma mère bazo lula na ba robe na ba bi Kapage na ba robe kitoko. Non c'est la bino et lo mo ka kala mité a bo bano za pena oponi to emballé Totindi et en Los Angeles vraiment bien en tout cas ma mère le va soutenir Moza dans Los Angeles les États-Unis partout au lulé locaux to exposé au CP dans Totindi lieu. Merci la Kati boutique, merci Emily Dako, merci d'avoir on est soutenir Abisso Papa Dior, merci pour la collier Zoya déjà, merci en tout cas d'avoir on soutenir vraiment mingi Nzambe azana bino. Invité la biso lelo nickel auteur compositeur ya Banzembo Belé parolier na invité peso poète le quoi Papa Simaro Lutumba meto solana et kaka a invité la biso bobi ki biso to linga ko faire évoluer et avancer les jeunes talents et ça la biso vraiment bien bato bazoya la musique oh ba ko remplacer ka pe ba o ba remplacer pe bato vraiment na invité so nickel boni yo 5e génération yo 4e na ba papa chéri on va le gars en place monsieur ce matin on est des kilos boni santé ça va siko hein boni blana Aza pepele. Hier Nicolas dans moi vacances pour te dinga bon salon na papa Mosaka. Soit monsieur papa Mosaka, biso paye ça biso bien parce que bon image à Kapage télévision, il faut vraiment bien, il faut respect mutuel et respect faut et ou ta famille. Non. Pour battre surtout wando banga bon nickel boye déjà tout à père et bon biso c'est comme ta mona nzela. Le photo reflectera au tozali et ça biso bien, tu peux c'est la bonne chose dans quartier latin. Boni Moussala na yo et puis c'est présenté dans le bar Holanda biso. C'est nickel just mais c'est les paroles, les chansonniers, comment on dit, moi, tout le monde, ce qu'on carrière sur le main. Et pourquoi est-ce que vous allez attendre au comme Banzembo après est-ce que vous avez sa carrière sur le point de bandaramba la morte? En fait, les amis, musique est bon. Pour ça, musique est ici, on a fait là. En fait, on a mélanger, on a fait dans ça, on a fait dans sa studio. Ok. Au travail déjà la banane. On a maestro, on a depuis, on a Robino, Tatiana. Bino ozalaka maestro depuis donc c'est que yo peut ça nzembo ana oyo et ça rama tata na déplique na fabriquer c'est uta pas yo te ce qu'on prend les arrangements moko to se retrouver na ba 2 ou 3 orchestres pourquoi ça la mabo en fait ezaka monsieur ezala ke opesa musicien solo libiente ezala arriva monsieur ezala ke parole peut être ça peut s'arrêter bon faut ezala ça dépend tout ça pas tout ta fonctionner né monsieur la bien que opesa musicien pe plan a commencé le PG mon boy et pour autant que dis moi ça la comme ça là na papier à vendre besoin non bon à vendre en fait et quand on est rendé ni tema arizala ni no œuvre izala na prité et là que donde bosso lokala mutu na oke bonzi mona ya uto ndeti ngande nzima na tekande ni na okila c'est na témoin na studio et beti guitare na yembi pe na nzimbo do yo ya ko interpréter magamunga na sale soko ko passer au facilita bon makasi ba makapashi bon pesa na ko passer makapashi Aí on libéré un bouquin mais si on libéré un bon on enquête comment se passe ça sauter je commence à la primo bocha rapport au moninga na lobi la ba commissionnaire qui ba on soit yokani ba mati ba parler toujours e baté bino pe ozara bongo primo ko nzembo déjà boye bana déjà que nzembo ozara prix nzembo ozara na prix te nzembo prix na mwisila nandeni en fait na ko bandeni eti liboso na ndoi makamusu na ndoi bango te ya mamusu na ebilelo na bete eti ni na teka banzinga mususu na ko ndolela on tisiko OK mais na ebaki on te sey wana na couper na ko déclarer ngo pour ani na pesa ki mutu nzembo ayemba za interprète mais aza compositeur te OK o déjà pas tchana bino na album ke compositeur kuna ndenge na kini boye mtamoso na papa wemba. Ah oui, Wemba hier on a pas problème na kini boy en fait tu milinga mingi ba congolais na moi bacha Miguel so tali mutu bana album ni yeka na CD. OK, mais au lobby au travail pe mingi na Fabro ba te belé ba zolo ba ke ba composition na yé na banzembu na yé ezalaka mieux tant azali leni. Ce que yo par exemple tu travailles na bango est-ce que bazolo ba vérité tu ezaka aller mususu moi ba distraction ou à côté ça qui na kati ba mener des sali ke banzembu vraiment et comment écoler souté to changement ba parolier pe ça là ke ba album est différent en fait pour nga soit na ko bani mutra me rappelle à port OK
Et ni pas na part on est bandongo mais biso bitene ba part na biso ndiko na biso pe jonathan na part on a tout en fait ko ba neti nini en fait akoza la ka oazala kité et ramukiliza la bongo ya question ozala kono kotika la ka wana akokita akomata pena biso banze moté tangus te ben album ucho le ka poison ti dota ezaka album mateni mise à jour mise à jour mais pena kipena banze album banze moni ezaki nzimbo kwa na biso wananga na limi na telengana na kizazo yo na defesa yo na baranga ya telo kaze ya bolingo vraiment na ndima tenga ye na ndimi babe nganga kikokoto ya loveno no kabate na bombango jelousie mai neti ngava babo ya moninga batu na kaye Ataraje des os qui lingi katamaye ye pesa kananu wa vide kopi Beodio tingali tu ngana sengaka atokoko ngaye koko ngana sengaka est vrai. Oui bah bien on se composer bien parce qu'on y a pas contacter ça la mandine. Ah pour comme yo artiste en fait ba plaise ali ya te que vina biso papa na biso kupna be papa so changu balti la ko marapeti ah ça là comment pas biso payer le wakanda ça là ngo et dépend des cas que est-ce qu'on ndenge na komi lelo il faut pas s'y porter bah non mais comme bah non mais comme muy bien parce que pas s'y porter neti na ndimite kongola on dit ma akoma komba muninga na kongola to ko aussi pourtant mais nga zaki na chance que la plupart de mes na tabana ba bonota ngakoma na TV qui va ba no dédicacer ngapé ok ok tozanoka wana no mingi Miguel avato kota mamna yo o intéressé moi trop c'est que au début pena mambo ya Villanova moi trop ko panzana ba artiste ya Fabricas est-ce que yango pe muto sali moi mbilinga pe na mambo belé to ye moko na zongi pe na plan na ye moko kaka travail penza nde ba congolais bazalaka olia mata yo lobi akomata ko kitana e normal mais la plupart des artistes na biso zara soki déjà comme célèbre musale kiti ezara pona ye moté so total ata ba nzemu musu ya ba fali total pena ba faire to ba manda ba sens interdit total pena ba papa chéri malgré que ya ngane suma ba bon mimi te mais au moins on a pena que mutu azaki awa dans la composition na travail à dîner pour aller ça la bon biom to zara na bon mimi bon parce qu'on a ko lubande c'est ça non elle oui persona cause à la en fait il y a discipline kaka il y a discipline après si to ko mapé trop sig ah nickel ana a comprendre mutu so sala ko likapi ok nickel ata musu nickel aza mutu mo penza mazaki fali za la wana ko pesa makambo mo boy voilà ah est-ce que vous taki nickel funa dimine no a comprendre nan na ça non a comprendre ok ndo sali bongo olongo de l'élément moko boy déjà des fois ba kongo to wana on to bossa na bato yo o mataki on nzete po buka mboma so mataki ko muda meno yo moko ubusa kile boza suna posa o mat c'est ça des fois na biso ka yango parce que pesa na ba conseil tant on pesa nzembo pesa pe o motiver pe muto pesa na nzembo so akeli kolo ka sute Ntsako likola ka sute wanzembo bimia bosani ntsako likola ka sute oyo to ke porte ya na te bo ha wat ba yo ka yango penande ça la shit ya artiste na biso ebele sko elo ni oyo observer na kati ya barumba na biso et puis ba test ba composition ya ba artiste o ya 4e génération te po yo besoin na génération te mais ba artiste na biso ya mikolo elo ni oyo pena o déplorant la kati ya ba composition et surtout ba composition mikolo tozo ba te muso ayemba na matanga po banzembo ngo koma na ekena matanga misoso mona misoso yemba ya nzembo on dirait eza na église misoso on dirait donc tozo comprendre ba composition ya belelo te pour la composition c'est qui par rapport à test comment ka elo moko tout aller muta mis album il y a dinze moment mbaka chéri place oh ngana mona ma BDG ya mona ya ba be ya mona trop chéri après c'est monotonie pe quand tu montes to pour ça soutenir la musique n'habite so yoka ki album oka ki ana pipo yoka ki musique comme na couleur o pesa pe kuna na pipo na pesa album oya Madonna na pesa dinze mood so oka couleur oka
nzembo ozokisi mwana oki non ça reggae mais tu me sonne quoi comme ça c'est pas couleur docteur atali motema nanga bapote bele lokola moto melaka mazanga makasi pota ya l'amour elekambe aussi couleur donc ça dit que so aujourd'hui on comprend ba nzembo susu ya mwakala omona ke nzembo ekomo pesa makambo so pesa yo pesa mpepe moko bo ça dit que couleur asikeye po ezala bongo so eloko asikate e pesa pe makambo. Ok. Donc pour pesa makambo pour pesa différence ezala maman ezala esima so moni ke grand pote vient biso quoi d'autre akina chacho ça dit que pesa couleur mbu ba no simba boye ayebo parce que chacho na wana e s'opposa ki tant que ko mo beta bo Dota ngana ye. Na mimi couleur. En fait, ngam ko ba wasala histoire musique. Atana suka ba watsanga. Yo meme couleur. En fait, on a couleur na ngai. En fait, non ça neni. Non ça ko non ça stylo. Eti bo na bandi bo. Topé ayo. Banda bo. Awe pananga na mona kayo bibi. Non ça stylo. Eti dire bon souvenir. Odi. Non, ça couleur mo na kata musique. Est-ce que tout repos travailler na fabriquer hein on dirait. Na mise en jour na travailler kit. Non tu manzi mungwa, nanzi mo na sala kaka yo e, mo so sutela bo so mo nzemu so mabusa mutu. Bebele hein. Ce que ça rende so zo ya so koma. Na registrateur. Ya ba yiba bino. So chombo ke. En fait net kana ba so kanga. Na net na banze mo so na koma na bosa na. Ya riva ke o pesa mi se monza ba ke ah nikel nzembo wana na bosa la ngapi na bosa. Oh. Neti na banze mo na kumela parti be kana to kumele ah. Mukomo abinga na studio bina ibango na ibiango tena mwana imbango te. Ya ni so ya ni nzimo. Mais bekam banze mo za crocheter. Lo na ningisi koyo e makambo ta. To pese ta. C'est que ba leader ba mba cha mo titi. Na bia ida bu. Tout est grand pote waze quoi. Esa bima kamba mote andubita. Elle va te mousser à moi. Elle m'a moussé à tamboula en bas. On a moussé à tamboula. Ok. Maintenant, pesa bon ouais. En fait, les hommes montrent dans un dingue n'a fonctionné. Ndinza masal. Mais moussou pesa arabe. Elle a moussé soit yé maman ta yé maman. Moussou sou. Moi l'aime. Ce côté déplique, on peut faire la composition d'être composition parce que l'album n'est pas à moi l'enterre hein. Nga pour na ngati kana ba clash. Moi tout envoyer dans. Ah ça non ba bon. Yo tu vas non envoyer banda maison mère. Kala ye pena mande funa piniza te to mkwali bosa mona nga bona zonga pale abi ozonga pale na bino te bila tout travail ne va se maison mais botela makala ya banga ka kobeba te ya yo peka bo yabi bangwa to ya zawana so ba ye na ngondre ba aboya na zonga pale yo pote kalawa yo ka bat basala ba musicien bino ba ko to kimia na sali titi mais on a nzemu na ngawana e accrocha Skota au mona bongo ke bébé mo boboti a pesi pe mbara mo ça yo mo pe bien. Et ça bien. Donc ça le bozela pe moi merci. La moto pesi ba je peux pas zonga. Yaka neti ngapi na chansa. Ah ça na bina na ibaki na album liboso to tavana ma so tant album e bimi. Po nzemo liboso nzemo na pesa ka ya Elibala. Ya yo peka. Tuna pesa on abina nga anikele nzemo elimba. OK, suka na cha. Nzemo. Akena pasala ba mona pesi la. To e bimi abinga nga. Na mabala nyonso comme araye. Abinga nga na 0R. Nata bolima wa mikili. Wa mikili na mabo. Ah nike. Oyibo wano pesa nga wana. Elimba wana. Wana bazo lela mabe. Banda sko jouer na convoquer ndena boy nana eloko tina ko mimila boya chamele mazudi nze monyoso da pesa na confesser dike nikata eloko boy ngana mona te me yana mama zo mona ngado ngana mona mambo ko sana ba 2030 kuna c'est que bino pena mbosara ke ba monsieur belé ba jeune ba komona moi TTS pa ba kulutu ba je ba parole pe mikolo bazala pona pe ba génération musulu ko ya ba jibe na ba wera to ba benda rabino ko pe la rabino bon il y a maman temps circuit pe temps na circuit. OK. Merci en tout cas là bazo na biso Miguel voilà Nickel.
artiste na biso to betani masolo ebele bele est-ce que nzembo o yembi titre na ngoza nini oh non tu misa comme nango obimisa déjà avant liboso na bimisa ki na clip liboso na bimisa pe clip wana comme nango za ki remarque pourquoi remarque qui bizarre en plus na sala ki remarque kaka nde mukile tambola nde nzembo ekoma kaka chérie nde ba fonctionner kana sala nzembo bon ya ki nzembo mo boy na sala test nango différent ba test te renverse yango za ki bon ba musicien ya lelo yo to baby si iziki ya wendo na lwambo c'est ton âme toi sali album ya 20 chansons banzembo tout ya l'amour oh chérie côté sanga mi mangana yo ka bien oh chérie e mama na yo ka ku e diga zoya bana to teye wapi jeunesse na venir ya lobby na remarqué na remarqué théâtre ya kini ya commencé ya kindoki poli mwa mabe bapanza na mabe edika zoya bana toteye wapi jeunesse nda venir ya lobby na remarqué na remarqué ba joueur ya Congo barumelaka te liparati somo bazalaka na jomo kwa pelaka bango ngenge basi nyonso wa Congo bakoma minene soki otuni bango balobaka pedicure kimia papa remarque but bakotika na nickel just one please ba oka bina remarque wana chaîne YouTube na mai bon comme mulaibo nickel just one ai ngoni banglais ninge banze musupo sala anglais po just ba pardon siko obi kaka ba awa to ba musupo bazana ba poto ba occuper obenga pona contact ya nzembo siko so mta musika osande style nyonso siko so mta musika osande ta musika pe basalinga ninga system ngapela sebo ninga system awata pizala nango OK. Travail avec bonne bien tout tout va pena débit bango petit tout travail. O sali kanzembo composer o tindi. Parce que mabeni nyomona na msuna ba o tikali o mona na ba contrat ba artiste na biso o travailler na bango. Négativité na positivité zani. Négativité ezaka ndi ba koma kombo na biso te kaya. Kaya ngwana. Olelo bweso na dae na oyiba kina komaki. C'est ça, le bweso lo ba été. Moi jona comment fo na ba na fana jumu beve na mobwe. Absinga nzembo na volcan wana mais so juna yo kanzembo wana na bi muta composant ngo asa muta sense kit. Una hotel ko yimba. Leli avana kata motema. Suka na chant. Na tasko na komanda ba vocal mi ba na kati materazi na jiska. Elo ko nzembo mo bimba na ba vocal. Siko ba materazi na ba na bazonga epa na hotel pona so suba nzembo tsusu. Materazi ba balba mundine so travailler na ye. Oh, mais ce qu'on est ils ont bêta te pourquoi? C'est que yo moko yeba ke oh non tinde la fabrigas oh non pesa ba materazi ali nzanza to ndengeni. Tezali non non expliquer ma comment wat. Mutramutaka ndenge na ya fonctionnaka. To biso so ilongi moko te. Donc so pesi nzembo so ki mutaza pe professionnel. Aki alambi yango to ndengeni. To ba fanti ba sa succès. Azam musicien ta côté pe studio ba ebe we ba DJ. Bazé belé et surtout na lelo ba baza bene belé ba sala succès ba talenté baza muke. Lelo boye puis na wana ki talenté muke ba vantike belé ba sala succès. C'est que on les a pour ni ba consommateur ndé ba ozona ba bizoa zo to. En fait no ko bandeni. No ko bani. Dite komi ba komi na changer pena rythme Fabre Fabrigas pena so azo beto be ke oh Fabrigas. Ye bena ndo bana ngai ke tu beta musique no. Oui. Ana sa nikel musique to beta o ya yo. Ye bien important moi malamu. Ye bena en fait ada mutu mo boy yo na beto le sumo boy ton na bimiste na sala album na people abenga ngai abina nikel po na nde na apesa nga dambong abi po na nde to tavaki na yo zo mo sula. OK mais na to surtout sila na déjà pena ke apesa ba la peto yo kana pe sila abenga ngata masula ndesko yebi andova na ndeni na ba poulain na yo ba materazi ba to nyos ba ndoza la bien so ye na nzembo to vocal na pesa ba ngo bien po ba tebele ba za so ba longwe komi kaka o ya Christian de Corne mtakine azongaki yo sko ndoza kina bango ba ndoza la msupi na pesa pina vocal na motema moko
na comprendre bien tes explications. Azala qui bien na bango voilà. Bah ça va bien, nous on va frère naï, on va pas frère naï. Puis après c'est pas nous sur la musique c'est la tête que président na bombe. Ya ndo ya pena ki mfana pena bombe tama sur bombe tama sur pena ya kala. Ah, on na matete ko tukinga de sala bo. Sur moi bon coup. Qui par exemple sur président ici là c'est quoi Ok. Merci en tout cas. Est-ce que si kezani nous aimons on a na immortaliser grand poète le padre. Immortaliser. Gaulois. Pour ce roi Gaulois peu. En fait, il n'a pas fan. Tu n'as ça là, tu n'as comment composer banzi mubuya pour na yoka ka sans interdit. Pour na yoka pas sans interdit. Je temps ya yoka ngomi yango ça là kina comment comment danser. Oh, donc yo comment attends pas sans interdit bimi ba bon. Musique on a dit. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc na quoi musique bena sans interdit. Dans la son interpréter bena oh bena faire. Interpréter dans des mots papa Hervé place Azali. Gaulois pena côté motivation va resala te to motivata yo moto loba kimi sapinanga mi sa toisal élévateur ya attention ya plaisir ya mon ambition yo zala ki yo den yo bongani lelo meurtrier aya munene sengo na kozala nango na yebite ntongo kolalelanga na butwa lelu wape ndikat yo bio composer après olinga wana te sko kote olinga de obina interpréter ndi ma papa sera mon colo faut te tika boye mon colo la raison. OK beta sko lo musu ya papa Hervé ko to kanisa ta mingi somo linga ko na oyate ngapa na banzemu ne nyoso contre-cœur, je suis tombé en dépoteau. Libondeli nanga, Willy, Galé. N'habite nani o aela biso world et pas faire. Motema nangai. Monanga zo souffrir na pollution. Il y a fierté associée, Nadira ba jaloux. Il y a carte signé des grèves mon abisso. To signé ya calcula des affaires. To arrêter réchauffement climatique ya bolingo. Yandi putu motema nanga. Bonero la kaki réalité. Yo singai problème na vie. Talangana komi desigate na bolingo. Skobana ba ele Inspire World. Yoko eba. Musique de poussana. Ponse vo pesa award. Ali ba yeli esko ke yema anglais yema ba nebite bato nini oyo bazala ka penza ba conseiller ba artiste la biso. Oh papa biso to bulandu mo ba anglais. Mina ngumba kakati. Mais oui. En fait biso mo ka neto to comment c'est compliqué na biso. Te bandoki ne ba ka pena pe mena faire. Mo to mo ne tinzembo, c'est tinzembo. Sentiment na bolingo what yes totalo kolanga bereti marida de la tangara badida tabadido de na okomela tsinga ngomelanga mwinda na wabe da débloquer nga chemara tere paso kyo bololinga ite world vote singa vote singa okay yo mama okay meka sola pe to so to tane une fois ka une fois to tane une fois abana na benga yo no belet to tane une fois abana na benga yo ça que na boko na ko sur téléphone ça que na boko important. OK na on sur numéro na e asola bien et puis côté ko solo la pena il y a ba fabrication même moral il y a ko le capé fabrication na moi 2 degrés au kaba mais bango nyonso bat balam bango ba héritier bat pena ba témoignage bien pena o nga na yebi to zela te bat bazala te hein abuka to zana pe to zana deux fois yo pesa te je vois le boss pas mon ngai abana ngai yo abizinga beta na plan Ebino tele misa mikolo puna yo na pena mukisa mandefu kabo. Na tele misa mikolo puna fana na
beta na plan na bano beta alobaki ya temi kaka abiyo wa danger batutu abingo tutu bo abomela masanga pona ya danger akota mona pala tonga epsinga toki mo ba sega ba zenit donc ils ont ye côté la pala to ba utisi to ba eto kuta ina beto sololi a soli pe to sola pepele ye bina mundele na to sala ko pa musique ya nzembo te ya to sai ko to sala ko banzi mota sepela na vona nga abiyo photo za to ba na wa la danger. Moi, malade. Parce que le quoi nous personne a confiance. T'as ce que what t'as ce que vraiment. M'ta ayimba basega ba grand pote chetani bazas ko yakota maison mère. Ah bana ce que yo ibimba fort. Bana jouer na comme na confiance na. Ya repé ça le album. Ti na bota ma musicien. Nickel. Na bota ma musicien. Na bota musique za ma clap pas musicien donc na musique za ma clap. Musique za ma clap. Le cas m'a pas fait ça moi ba. Tu connais papa leki na ngai. Na propose te na banga. On appelle moto mundele. Papa l'équipe na l'équipe na papa na ngai. On a souvent pas kana biso penza ya osakana te. Ngapena musique makila ngamu kuna bota ma ngolo luambo da. Apena usabisa abeta na lisolo to itanga pe kala tabi na ngai yo ngolo bota maka luamba kufi na mimio na BCO. Pardon. Ba age na. Abita na mako na biso moni yo ndenge luamba kufi. Yo ndo tikana luambo. Mais qui t'a le tout baptiste comme doit remplacer ça té au bobo t'as n'aura pas seki yé ko la mo suma ko ça na raison qui t'a bébé mais na massa na ngama beta faut pas croire nzi muna na tu misero na ibaki una immortaliser capote nani les padres ou ka guitare massa na ngana beti massa na ngana danger même mutano na guitare danger Jonathan le compadaya yé pas no beta na sala nzembo na ndeni abengani ke ngafo nzembo pour ça déranger nga fort na bikoti langa na pale na sala musique kuna sala bina musique donc ya yé na biseta na sala bonne sala sala ka refrain pamba mutu pal plutôt na sala mutu intro na pesier guitare bio beta ka yo sala beta guitare ngana oyemba kana yo sala yo taka kitanga na enregistre tap téléphone na téléphone na bandi na scène bandi na imba to musique na obeda mu pesa inspiration la guitariste parce qu'il faut oh ya pela master no wana oh lobi wana yo yemba ya beta ya beta ka kitara mabe faka kusoki kwa yingi ona siku ya linga muziki na biso uyote bato mkibi mabetela nga pa binga na Tanzambe ausumuka déjà voilà vu que ça est beau sauter faut ça dans l'ombre c'est tout ça on peut d'abord mission peut déjà OK abeta ka guitare so ki kwa yingi on apena ki beta guitare abeta ka guitare pona yo na minute so bana ba beta na lilugo c'est la guitare ba marka uzi iyo ka sa guitare ba buda marka uzi kongo ezala na ngubongo nena ondima bato na kongo c'est ça avec mutabo ya kaina na beta parce que guitare tanga kombo na yemo abi Olivier Chimanga ça va nani susu non tanga na so beta na so beta boy ba guitariste pe o se manifestera ba ka même sauter beti na minute Chimanga 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 li bato tunet na minute na pas composeur mais c'est quoi les bato OK actualité za nini po to si salon po so kangi ati lobi croyingeza boka ndenge oside clip na ngoti na clip na taka na interpréter grand poète gola déjà pena ki na tsaki pena mo ya faire makasi ko tsaki pena molimo na en fait na to speak out mais pour ça tout beaucoup tara so abimi to na nga pena do na yeko na musique na voilà et ça rappelle bien mutakufita ba ke batu boy ba na yeko na musique donc en fait nzembo on est un monument na na sala ki do tema on a besoin musique on a sala ki nzembo so ta location c'est ni na ba world do akota en fait c'est bon man ko ngalinga ngote ndeti tam so ikamba choix te na ko pesa faute te po te nga pesa faute ngala linga rapena ai azo po eza ba rumba mo abeti na dynastie wana tika mais est-ce que yoki banzi bango na yoki banzembu ya ba rumba ya ngala ya no te wana te il faut zonga pena mone auto interpréter il faut zonga pena na mabele na ye po mutu nyoso salama ki nzela mutu nyoso okete wana kuna yo netinga na sepeni nga opanza na bongo kabino ndo ba sepeni nga opanza na TV mena da kuzu ote yango te wana kisakaza akosa makamutu akosa na eme o esimbeli mutu ezara yango yani nakoba nini mtu ba tenga singa linga jezala taka veste mtu so tenga bina linga so atika chemise ka catch basket eta kundu sepeli vraiment en tout cas oui ça va on se parler division nini et puis message clé zani message clé zaka ki ba ka kwa ingo sabona chaîne nanga ni just one please
crying is na malembe po ba landa tell just one place baka crying ntingo za crying na immortaliser quand protéger ici lignas et ça m'a bé guitare beti na yemi donc atia donc un esprit. OK ba nani o ba soutenir yo ko pesa ba remercier bon elle vient ba de la ligne molo me mon à Londres propre Pironza ou Gucci Mall la bière de Lix mutunanga ya kati na New York City Thomas Pedro wana ya kati again Mabika bango kaka tina osika mutu mo bwende Trifen Milan Rachel Maïo Arnold Kinjodi sa long métrage on dit peut-être Simba qui pena qui pour ça mambo tout ça lié bon dans un studio travailler là-bas un studio tabaki na smoke beat na masala na guitare son to la kabisa misa yo pengo sa frère abatu nane to la kabisa misa to kaka bo banzembo ablana kasi opesa ke tini na to bena ka to tout ça ne fait des pliques tout apesa pe banzembo bien comment ka ça musicien Clasherte. Ah, t'as ya on va la déroule. Na pourquoi que balinga ba bongo. Ah, na Congo on comprend. On est o eboyemba ba comprendre te ko eboyemba. Il faut clasher bête na bandika. Ko pe ko loba pe. En tout cas, nickel, na sefe makasi et tout pour la passage. Na bi que théoyemba, na bi que to ko noti que là autant. Na bi que to se retrouver les sous et lobby déjà chaîne auto zango. Na surtout chapé extrait déjà na émission oh ya ba extrait ya ba musique na yo et ça là vraiment bien ba répéter zali. Tozama na solo boyno ba charge ba famille. Ko la bana ya bato. Yo recruter ka ba danseuse. Te na boy ko ko la bana. Ko boza makasi na yango. Te na boy ko la bana bato. Bien za misa ko za nete mais moi des danseuses mo ba ko za. Ko la bana bato psychote. Na bonga manga mona. OK, et ça vraiment bien. Tu yo ka extrait wana exclusivité wana na tikelo obetango, obeti pe souci ya papa Hervé Moko. La personne bote na ba onyo so landi biso en tout cas nickel artiste na biso ateka kacha akomaracha bomoni vraiment témoignage na ye. To continuer à soutenir Ferrego là, Kalami Ntaro ya toza besoin ba clash té, to on a besoin ya bateau ba bazo ya té pour na ko ambrier et puis sentir ya Ferrego là, faut ma contrôle na bateau azo le kana TV pour na mamba faire, to ba neni ya koloba isala biso vraiment bien, on le to mat artiste na biso pardon, to kitsa été parce que pas azali l'internet ana nyonso azotala, pe azomona vraiment ndenge nini oyo ba bazo sa baza vrai na ba baza vérité. Merci de soutenir l'artiste na biso nyonso ya Congo, neka ezalaka. La personne merci pour soutenir nickel et ça nous vraiment bien te écouter prochainement dans le numéro à Sika. Merci, bye, à la prochaine. Milelo, lelo, lelo. Milelo. Milelo, lelo, lelo. Milelo. Alingaka na yembela na bonje na ye. Alingaka na kumisa na sanjo na ye. Ata yaza na fote goche mole. Nga moto na bondelaka a bière de lui. Milelo, lelo, lelo. Milelo. Azomonisa nga bamba na tongo pokwa. Ekulusa bolingo na fina finya. Azomatisa nga ngomba ya gologota. Azobakanga basete ya bashaka. Milelo, lelo, lelo. Milelo. Mesana na milelo. Mesana basho. Mesana milelo. Mesana basho. Yellow mata. Ene. Alingaka na yembera na bonjela ye. Alingaka na kumisa na sanjola ye. Si ton fanatique, t'as c'est ma musique. Préféré ton cœur et ma démène. Sana mesana milelo. Sana mesana basho. Sana mesana milelo. Trésor kininga. Passé pour le rouge. Wata gomona chikangolaise. Tete kola. Seda yo kangawa. Yeah.
milelo Sana mesana bashawa Pardon bopekisa te Ngai kolinga ye Po amona ye zali profession na ngai Astronaute basinia Komatana la ligne Nga nazo signe na ngai risque ya l'amour Ate bukinga loboko Nazaya ye mako Melina nga ata yezo Kisinga jireze hero Sana milelo Sana mesana bashawa Je me suis Nabakeza sonyo sasa projet contre ngai Si basé ya mensonge Ezali infondé Bakalomnie Badesordre Chila na koko kate Sana mesana milelo Sana mesana basho Sana mesana milelo Sana mesana basho Madame Kapage Yoka nickel just one Akoma komanga Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Traiteur, chef Katika Pesa en Purchase États-Unis. your tracks today. Yes, I. Katika Pesa TV Katika Pesa TV Katika Pesa TV Your tracks today. Katika Pesa TV Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité Théâtre, colorateur, musique, n'a parlons pas Oyo Kinzala, Kobanga Bangate Na États-Unis mobimba, esi ba valida Oyo Kinzala, Kobanga Bangate États-Unis mobimba, esi ba valida Pona mariage na yo, ndeko Kobanga Bangate oh Service traiteur Katika Pesa eko pesa masolo Motema leo some Bapesa Asolo la tabie Soko kutani na ye Okozala deside Katika Pesa Na pesa yo nini ye Katika Pesa Motema malamu Katika Pesa Madame Katika Pesa, mère boss. Juliette te valide. Yes, sir. Katika Pesa TV Katika Pesa TV Katika Pesa TV Your tracks today. Katika Pesa TV Petite sœur propre, petite sœur chérie. Y'a Madame Eliane Nitou, la patronne. Y'a le service traiteur, la Providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef Katika Pesa. États-Unis, Mobimba Valida. Yunani